bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana ye dokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana ye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Et c'est un peu posé belle bosse à la télévision, la bino pour la colonne info la journal, il y a peuple na peuple merci, na fidélité fait confiance pour continuer à cause na journal na bino mercredi et là on a voté na bino to fond la journal pour son que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya yambaki mokolo mardi 17 septembre kuna na cité ya Union africaine président il y a Assemblée nationale ya Côte d'Ivoire où azalaki accompagné na homologue na ye ya République démocratique du Congo professeur Vital Kamerhe héritier mapinyo mapesino ba détail. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki na cité ya Union africaine Adama Bictogo oyo azali président ya Assemblée nationale ya Côte d'Ivoire azalaki accompagné na homologue na ye congolais professeur Vital Kamerhe boyeye azalaki invité na rentrée parlementaire ya chambre basse ya parlement ya République démocratique du Congo bosimbake na koya na République démocratique du Congo. Président Alassane Ouattara a souhaité que esengeli kopesa ba salutation fraternelle et pa ya ndeko na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge Bictogo atalisaki alobi na ngambo mosusu ba ye ko témoigner na président Tshisekedi affection fraternelle ya président Alassane Dramane Ouattara pe ya population nyonso ya Côte d'Ivoire pe batalisi disponibilité na bango pour na ko accompagner RDC na tango nyonso ndenge émissaire ya chef de l'État ya Côte d'Ivoire atalisi na ngambo na ye président Vital Kamerhe ya Assemblée nationale ya RDC a rappelé que président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko evrer tango nyonso pour na rapprochement et ba pays africains pour na ko relever bango nyonso ensemble ba défi nyonso ya développement. Tobeta Masolo ya Sénat pour nous que le président du Sénat Jean-Michel Samaye a échangé qui mardi 17 septembre na chef du gouvernement Madame Judith Soumina Toulouka. Nadine Assona a pu nos comptes rendus. Axe prioritaire, il y a loi, il y a finance 2025, P 6 engagements, il y a chef de l'État, et il y a objet, il y a échange au cours, il y a séance, il y a travail, au président, il y a Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kenge, Azalaki Nangona cabinet, il y a Moussala Kuna, la palais du peuple Mokolo, il y a mardi 17 septembre 2024, na chef, il y a gouvernement Judith Soumina Toulouka, Oyo Azalaki accompagné, Naba ministre, il y a finance Doudou Fouamba, P il y a budget Aimé Boji. Premier ministre ase confiaki liboso ya bapandisango kuna atalisaki tango azalaki investi na Assemblée nationale a indikaki ke akozala disponible pona ba concertation régulière na ba de chambre ya parlement oyo esalaki ke poso eleki et
oyo esalaki ke poso eleki azalaki bongo na président ya Assemblée nationale. Lelo ezalaki séance de travail na honorable président ya Sénat. Pambate session parlementaire oyo ebandi ezali session moko essentiellement budgétaire oyo ezali important ya kosolo laka tango nyoso pe kozalaka na ba travail pour un nouveau projet ya loi ya ba finance ya 2025 juste ko attirer attention na moko pe na makambo mosusu par rapport ya ba axe ya intervention na rapport na programme ya action ya gouvernement pe ya ba si axe ya engagement ya chef de l'État. Pour un rappel, Bosengeli Koyebake, mokolo ya lundi 7 septembre, chef ya gouvernement a déposé qui na bureau ya Assemblée nationale 3 projets ya loi. Oyo ezali bongo projet ya loi ya ba finance exercice 2025, projet ya loi oyo ezali comporté reddition ya ba compte exercice 2024. Na occasion ayebaki ko compter pour na ba réforme o ezako envisager na ba secteur ya ndenge na ndenge ndakisa ya vie nationale na oyo etali bongo stabilisation ya taux de change pour na ko améliorer pouvoir d'achat pe ya population. Ayebaki solo na ko compter na appui ya ba eli pour na ko obtenir les dites réformes. Na ngambo na yepe na discours na ya ouverture ya session parlementaire oyo ezali bongo budgétaire, président ya Sénat, ayebaki na ko rappeler na ba sénateur. Ayebaki na ko rappeler na ba sénateur, représentant constitutionnel ya ba province, ya ko apporter attention na bango na oyo etali ba crédit, oyo ezali accordé na loi ya ba finance exercice 2025 na ba province pour na matérialisation ya ba projet retenu na ba entité nyonso na pona ko justifier séance de travail oyo entre ba alimentaire ya ba des institutions oyo bazali toujours ko gérer na oyo etali amélioration ya ba conditions de vie ya ba congolais selon vision ya président de la République chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tobeta bongo masolo etali Assemblée nationale pour l'instant que président ya Assemblée nationale Vital Kamerhe a solo la ki mokolo ya mardi 17 septembre na secrétaire général adjoint ya ONU en charge des opérations de maintien de la paix Jean-Pierre Delacroix masolo na bango balobela ki mingi penza processus ya paix na République démocratique du Congo une fois de plus héritier Mapindemi. Na mission officielle na République démocratique du Congo secrétaire général adjoint ya ba Nations Unies en charge de l'opération ya maintien ya kimia Jean-Pierre Delacroix à Betaki Masolo mardi 17 septembre 2024 et le président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe masolo na bango etournaki autour ya processus ya paix na République démocratique du Congo pe soutien ya ba Nations Unies na ba effort oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala pona ko pacifier est ya RDC. Jean-Pierre Delacroix akumisi engagement ya République démocratique du Congo mingi penza na oyo etali processus ya paix ya Luanda pe ya Nairobi a souligné nécessité pe engagement ya ba parti nyonso pona retour ya kimia na RDC. Bosimba ke ba centaines ba milliers ba personnes bango bazali bongo protégé na ba Nations Unies MONUSCO ba agence humanitaire ba ONG ba population nyonso bazana bosenga ya soutien moko ya makasi boy renforcement ya présence ya l'État congolais ezali eloko moko makasi pe objectif na yango pona kosala ndenge nyonso kozongesa kimia alobi bazali très engagé na domaine oyo na ngambo mosusu soutien politique na ba effort oyo bazali kosala na République démocratique du Congo mingi penza na cadre ya processus ya Luanda na hospice ya médiation angolaise boye bango ba Nations Unies balobi bango pe bazali ko apporter soutien tout lisungi na bango na ba opération nyonso na nzela ya MONUSCO pour na ko soutenir vérification ya cesser le fait ndenge Jean-Pierre Delacroix atalisaki pe abakisi ke bango bazali bongo kosenga na conseil ya sécurité mandat moko pour na ko soutenir davantage ba moyen ya MONUSCO pour ba force ya SADC alobi ke bango bazali bango nyonso na ba tâche moko oyo ezali wana pour na ko atteindre l'objectif ya kozongesa kimia na est ya RDC pe na Grand Lac Mobimba bango bazali bongo kozala mingi na ba intérêt pe ba point de vue na bango pour na président ya Assemblée nationale batalisi ke bango bazali ko intervenir na espace nyonso ya région ya Grand Lac espace ya coopération espace ya prospérité économique
pe bongo na bongo na ngambo mususu a rappelé na président ya Assemblée nationale que rôle ya ba Nations Unies bazali kozela na parlement ya République démocratique du Congo ezali bongo komi kotisa pona kozongesa sécurité pe kimia ko soutenir ba résolution nyonso oyo ezali kozwama na cadre ya recherche ya paix na République démocratique du Congo na ngambo na ye président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe a passaki en revue ba grande ligne mingi pona koluka kozongesa kimia na sous-région ya Grand Lac a insistaki mingi na nécessité ya komi kotisa pona ba terre nyonso pour la résolution finale pour la kimia ezonga na République démocratique du Congo boye atalisipe que Assemblée nationale nanzela ba ilunaye bazali ko sensibiliser population pour la processus ya paix oyo ezali ko salema atalisipe nanzela ya diplomatie parlementaire Assemblée nationale imikotisi déjà bazali ko dénoncer guerre injuste oyo Rwanda azali ko imposer na République démocratique du Congo bosimba ke na demande ya Bintou Keïta représentante du secrétaire général des Nations Unies na RDC a accompagné Jean-Pierre Lacroix, président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, a tel qui est plénière spécial et cause à la bongo organisé pour na telle situation sécuritaire na Est de la République démocratique du Congo et cause à la paix tribune mon kopé Samela Monisco pour na koya ko éclairer ba élus nationaux pe population nyonso oyo bavandi na République démocratique du Congo. Tikala kaka na masolo etali président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe pour na kosamnuki ya komaki na Johannesburg kuna na Afrique du Sud mardi 17 septembre na pourquoi na participer à la conférence de président du Parlement panafricain Oyo et Kobanda Bongo le 18 ti le 23 septembre 2024 na bokomina ya Yambamaki Bongo na rapporteur ya Assemblée nationale Jack Njoli et puis na ambassadeur ya République démocratique du Congo au azakuna na Afrique du Sud na Masolo Mosus Boyeba qui premier ministre madame Judith Soumina Tuluka ye a accorda ki Bongo audience mokolo ya mardi 17 septembre na délégation ya Nations Unies au Kumoma qui est bon pas Jean-Pierre Delacroix au Azali secrétaire général adjoint et organisation en charge des opérations de la paix. Nadine Nassona héritier mapine mapisindo ba détail. Délégation des Nations Unies conduite na Jean-Pierre Delacroix, secrétaire général adjoint et organisation en charge des opérations de la paix, Bayamama qui est pas premier ministre madame Judith Soumina Tuluka na audience oyo au fonctionnaire ya ONU a réaffirmé et pas ya premier ministre volonté organisation ya ba réactivité, il y a programme, il y a désarmement, démobilisation, puis réintégration à combattants. Natina Koluka Pe na Est République démocratique du Congo, ba échanger qui li sous autour, il y a suite, il y a désengagement, il y a MONUSCO, na suite qui vous na côté en place structure de travail moko approprié, Bossimba qui structure de travail au pour na désengagement, na suite qui vous paie coordination, il y a désarmement de il y a ba groupe armé et cause à la renforcer, na ko soutenir ba effort diplomatique PCC les faits na République démocratique du Congo pour aboutir na ba progrès soutien politique ya Nations Unies et zabongo opérationnel na ba effort ya paix à travers soutien à MONUSCO yango ya ko apporter mécanisme ya vérification paix a suivi l'issue sous cessez de fait moko et cause à la durable ndenge Jean-Pierre Delacroix à Lobaki au cours ya rencontre oyo a souligné qu'il sous que protection ba civile et sa priorité majeure paix déterminante MONUSCO a ko apporter appui naie pour la poursuite ya la protection ya ba civil accompagné na chef ya MONUSCO Bintou Keïta responsable onusien a lobela ki lisusu volonté oyo MONUSCO azana yango pour travailler ensemble na collaboration moko ezala étroite na gouvernement congolais Bosimba ke programme ya gouvernement soumis na eza ko accorder place moko primordial pour na état de protection à ba territoire national et sécurisation à bateau na ba bien na bango deuxième pilier ya programme d'action à gouvernement 2024-2028 o ezali ko prévoir ko redéfinir pour accompagner nouvelle configuration à présence onusienne na République démocratique du Congo. Kaka na masolo etali premier ministre madame Judith Soumina Tuluka boye a betaki masolo mokula mardi 17 septembre na jardin de premier longo na ba représentant ya espace Grande Orientale oyo baza bongo na séjour à la ville province à Kinshasa. Nadine Nassona ba détail.
Chef ya gouvernement, Madame Judith Sumina Tuluka, a solo la ki bongo na jardin des premiers ya primature, et longo na ba représentant ya espace grand oriental. Baza bongo na Kinshasa, délégation oyo ya Chopo, Ituri, Bawele, P.O.Wele, bayaki ko exprimer et pas ya chef ya exécutif central, gratitude oyo azali na yango et pas ya ba jeune, surtout ya Est. Pour l'implication personnelle, dans une cérémonie commémorative ya Génécos, il y a le 2 août dernier, et le Kanaki Kitoko. Bosimba, qui est Premier ministre, Madame Judith Sumina Tuluka, accompagnée na forte délégation gouvernementale, a se déplacé à Kabongo na Chopo pour participer à l'activité commémorative il y a génocide congolais pour la raison économique. Au cours de la rencontre, Oyo, diplôme d'honneur et PSMI au pays, Premier ministre, et pays a invité na considération Oyo, patron de l'exécutif central à cela qui est pas na bango, façon à reconnaître dévouement et détermination Oyo azali na yango. Na koluka ba solution na problème ya ba population yango wana balinga ki ko honorer na présence pe dévouement oyo azali na yango. Bosimba ke Madame Judith Sumina Tuluka ayaki ko pesa bango message espoir pe avenir moko eko changer yango wana balinga ki basala ye honneur oyo nanga munaye. Premier ministre Madame Judith Sumina Tuluka a salué geste oyo pe a exhorté la population ya Grande Orientale ba cultiver pe ba rejoindre ba groupe armé pour na ba raison égoïste pe antipatriotique. Conflit o ezali ko salema entre ba mbwele pe ba longola na Kisangani eza eloko moko eksengela ki eyate drame oyo ekoki lisusu ko se reproduire particulièrement pour la violence oyo bozali kosala na bandeko na bino. Ndenge Premier ministre Madame Judith Sumina Tuluka ayebisaki na ba invité na ye programme d'action ya gouvernement ezali ko prévoir d'action relative particulièrement na pilier 2 o ezali kosenga consolidation pe mécanisme ya justice transitionnelle notamment na poursuite judiciaire contre ba auteurs o bazali kosala ba crime. Gouvernement a dit ba mesure pour éviter grave ya chauffeur ya ba véhicule poids lourd oyo bazako basala kabongo route nationale numéro 1 natina wala Premier ministre Madame Judith Sumina Tuluka ya yambaki délégation intersyndicale ya ba transporteur routier oyo bayaki elongo la fédération des entreprises du Congo héritier mapine mapesibino ba détail. Gouvernement alingi kozo ba mesure urgente pe nécessaire pour éviter grève ya ba chauffeur ya ba véhicule poids lourd au ba peraka bongo na route nationale numéro 1 RN1. Premier ministre Madame Judith Sumina Tuluka ye ayamba ki délégation intersyndicale ya ba transporteur routier Pelisusu ya Fédération des entreprises du Congo fait na mokuse na séance de travail oyo vice premier ministre ministre des transports na économique bazala kipewana patron ya exécutif central a échangé ki na bango ayoka ki bango attentivement na ba revendication oyo intersyndicale ya ba transporteur routier ba yaki kolobela ye relatif na ba respect ya ba résolution ya tripartite oyo bazwa ki bongo na novembre 2023 Ambrachi oyo Ngala Mulume premier vice-président ya FEC ye asaluaki ba décision ya liboso bazwaki et pas ya gouvernement na ko apprécier qualité et échange oyo basali bongo pe lisusu na premier ministre yango wana bazali na esengo oyo masolo na bango na premier ministre ba disposition ezwami pour na koluka ba solution à court et à long terme pour résoudre les problèmes oyo na ba problème oyo ezali ko concerner transport ya ba marchandises pe ba différents endroits oyo République démocratique du Congo basala kabongo transport oyo ndenge Ambrachi alobaki na même élan président intersyndical ya ba transporteur ya poids lourd André Chikoyi ye azali confiant pe à s'assurer na ba donner oyo premier ministre Madame Judith Sumina azui na kwa désarmer crise oyo na secteur routier ndenge ezali kosalema to constater volonté oyo premier ministre Madame Judith Sumina azali na yango ya koyoka ba revendication na biso bosimba ki chef ya gouvernement Madame Judith Sumina Tuluka ye a instruire mise en place ya commission mokomiste ya suivi ya dossier oyo ndenge président intersyndical ya ba transporteur routier a lobby gouvernement azali ko tenir ya ko éviter paralysie et salima na ba activité économique oyo salima kana axe routier national numéro 1
Kuna po yangonde approvisionnaka Kinshasa na ba produits alimentaires pe misusu. Premier ministre a eu engagement ya ko multiplier ba effort pour na ko protéger panier de la ménagère. Communauté famille chrétienne à structure Nabango école de sœurs Bango va organiser qui mokola dimanche 15 septembre na échangeur et limité journée éco-sœurs pour na ko célébrer 40 ans l'existence de la communauté famille chrétienne. Christian Kangebeni bas détail. Que le Seigneur bénisse la communauté famille chrétienne. Je vous remercie. Ndenge kaka balobaka, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Talatina rencontre Basser, il y a communauté famille chrétienne dimanche 15 septembre 2024. Kuna na échangeur ya limité nanzele ya structure na bango école de serre oeba bengi éco-serre na mukuse nyonso ebandaki na prière ya serre Flore Kalamba mama BCP ya Poule Saint-Dominique pona kotika milulu oyo na maboko ya Nzambe na sima serre Viviane Mandemvo présidente ya école de serre azwaki maloba tout d'abord asengaki na assistance va observer une minute ya silence en mémoire ya serre Céline Kamondo oyo atiki biso suite d'incident en circulation pendant la préparation ya 12e édition ya journée écossaire. Sœur Viviane Mandemvo akobaki pe atalisaki gratitude na bango na couple botolo pe la grande équipe ya discernement na kopesaka bango ndingisi ya organiser milulu oyo na kati ya année de mérode veut dire 40 ans d'existence ya communauté famille chrétienne nde yango epesaki nzela na première intervenante oyo ezalaki bongo Dr Françoise Kala oyo azali bongo mama BACK. La thème les causes des cancers de sein ou cancer de col pe ya utérus. Deuxième intervenante ezalaki bongo sœur Béatrice Omasumbu, présidente honoraire ya école de serre na thème comment éviter les sources de conflits dans nos couples. Bondi melanga ezalaki bongo opesi mbwambwa aboyi pambate ezalaki moma moko ya kitoko. Toye bandenge ya ko utiliser téléphone. Atako frère alali yo mama kolamuka na katikati ya butute pona kotala ba message kotala ba appel ba numéro oyo ebengi frère na yo. Mama soko salaka makambo wana okobela pe okokufa. Bosimba bien, pendant milulu ya ba sœur, ba frère, bango balongani na bango, bazalaki ba invité oyo, batalisaki bolingo na bango, na kopesaka ba cadeau ya ndenge na ndenge, moko sima ya moninga. Na micro ya Info Lingala, sœur Viviane Mandemvo a précisé boyi. Ah balobi te tozela na mbula ya changement. Balingi te couple moko échanger. Mais changement mingi ya kalanzela mama po mama azali ko gérer ndako. Maman zo jouer rôle munene na ndaku yango esengeli te mama vraiment a changer. Pona ba mama oyo bazali nanu ko hésiter. Na kosenga la ba mama baya. Biso tokotaki na ba couple na biso, tope toyaki na mabala, baboti ya biso, balengelaki biso malamu te na libala. Communauté famille chrétienne tope na nzela écosseur ezali boko compléter biso na libala tope ko bongisa pote mabala na biso ezala ngebu 40 ans d'existence ya communauté famille chrétienne ezali kotalisama kitoko na ndenge ya kosakana te na chaque structure ya communauté famille chrétienne suka biso moko tokopesa ba point mama ya communauté famille chrétienne azali formé pe azali transformé. Azelami, la ville ya Matadi, Premier ministre Madame Judith Soumina Tuluka kokende pour na ko lancer Expo Béton Bota la ndenge nini kuna na ville ya Matadi bazana fièvre ya koyamba ye reportage. En moins il y a 24 heures, il y a arrivé na ye oyo ezelami na ville ya Matadi Judith Soumina Tuluka ye azali bongo kozelama na ndenge ya kosakana te climat moko ya makasi ezali kuna na ville ya Matadi ville portuaire chef lié ya province ya Congo central. Mobilisation ezali vraiment visible ba préparatif pour le lancement ya édition 2024 ya Expo Béton. Bosimbake événement oyo ezali bongo événement moko très important na République démocratique du Congo. Bosimbake ville ya Matadi ezali koluka ekoma vraiment pôle économique moko clé na tinawana Expo Béton ekosale makuna ezali opportunité pour na kotalisa nyonso ndenge makambo ezali kotambola na scène nationale pe internationale. Expo Béton ezali bongo simple salon yango ezali bongo rendez-vous annuel national oyo ezali ko
kosangisa bactères économiques, constructeurs tant nationaux et internationaux. Édition 2024 yango ezali suite na lancement oyo esalemaki epai ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Kinshasa. Yango ezali ko marqué tournant moko ya makasi na ville ya Matadi. Na kondima ko lancer événement oyo Premier ministre Judith Suminwa Tuluka azali ko talisa engagement ya gouvernement na ye pour na kotombola développement urbain pe durable. Axe moko stratégique central ya programme d'action na ye PAG 2024-2028. Bosimba ke programme oyo ezali ko viser ko aménager territoire national pour na connectivité. Bosimba ke yango ezali organisation Expo Béton na Matadi ezali symbole moko ya makasi ya vision ya gouvernement Suminwa oyo ezali ko tia na liboso nécessité moko ya ko investir na urbanisme pe aménagement du territoire. Ezali bongo élément moko ya makasi pour na développement économique et social. Mobilisation ezali makasi autour ya premier ministre ezali kosuka kaka na institution nyonso wana ezali jeunesse ya Matadi bazali bongo déterminé bazali mobilisé na nzela ya ba figure emblématique ya ba parti politique ya Union pour la démocratie et le progrès social. Yango ezali bongo kotalisa soutien na bango epai ya gouvernement. Bosimba ke premier ministre Judith Suminwa Tuluka azali ko bénéficier soutien moko ya makasi ya population ya Matadi. Bespoir nyonso ezali placé dans nzela ya gouvernement na ye pe bosenga ya population ezali kotalisa ba formation politique membre nyonso ya majorité bango nyonso na Matadi na nzela ya UDPS pe ba ran mosusu bango nyonso bazali ko soutenir chef ya gouvernement Judith Suminwa Tuluka bazali ko lakisa unité solidarité oyo ezali ko régner na kati ya famille politique oyo ezwami na pouvoir. Délégation moko ya makasi e ko se déplacer pour na koyamba Judith Suminwa Tuluka yango ezali ko talisa volonté moko ya makasi pour na ko œuvrer ensemble. Mobilisation na Matadi pour na Expo Béton ezali kaka simple préparation logistique yango ezali bongo ko talisa posa moko ya makasi ya changement pe ya progrès. Ville oyo ezali kotalisa renaissance ezali prête pour na koyamba ba nouvelle perspective ya développement pe ko lancer Expo Béton et pa ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka oyo ezali promesse moko ya avenir, invitation moko ya rêve ezali bongo kotonga ensemble. Ville ya Matadi ezali prêt pour na kokoma lisusu histoire moko ya makasi ezali ville moko dynamique connectée pe oyo ezali engagé résolument pour na tourner vers avenir. Poto malonga pour la bala na bino za Protivap. Ah merci, ya buinde bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les pour les enfants. Eh bino, bote la baonine. Bote na kodona bino. Ba makanza bomba bonga. Bona bana na yo ba kumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bande ba danser na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango. Tata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa. Protivap. Poto kitoko pona ba bébé pro. Esengo po bozaki be bosa télévision la vidéo pour la colonne Folingala journal un peu pour la peuple ceux qui vous se paient avec ça merci Naigor Ntingi Matomi Nazaki na sima caméra concours rédactionnel ya Nadine Asona héritier mapinde mi ya superviseur qui journal oyo montage et sima pas Fabrice Lundombi assisté na Merline Massamba ngala bino topsene rendez-vous donc vous allez koya au revoir. Espace 55 na commune ya Kinshasa et Tonda Kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na o etali bongo ba cargo. A c'est ça qui opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 o ezali na capacité à 45 tonnes
yango ezali véritable bomundunda pona ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko. Ndenge ka toloba bana kini ya bino société o etali aviation yango CA ya boezala te di jamais vu au Congo 45 tonnes donc ndenge to aboye ata kuna na Bukangalonzo ekokoma ata kuna na Bunagana ekokoma à cause ya CA to sengi bino bopesa confiance na agence ya CA soki tozwikaka 3 avions ya boye na bila Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Italie ko sala ba fret ya ba colis komi tumisa meroza la soute. Pourquoi tolo ba bongo? Parce que et permettre programme à 145 territoires dans la place de Sengeboti de matériel. Ah voilà, 145 territoires. Ministre, Otozobeta Lisolo, Benabiso, Guylaine Yembo, dans la place de Sengeboti CAA. Il y a même 6 voitures à Minene, 6. Parce que si vous avez un comme à 20. Et même on peut quitter, on a 45 tonnes. Il y a autant de matériel. Il y a moto Sengebino, on peut s'asseoir à confiance. Les agents s'assurent à démontrer de quoi il est capable pour désenclaver la RDC sur le plan aérien. Donc merci, c'est un match qui doit. Oui, avec Boeing 6767, en tout cas Masola Sili. Masola Fret na Congo Sili. Papesi biso mutu pasi na ba avion, ba fula qui manse que mais le lot du avion na Tsika. Je sais que na ba agence nyonso, Fret nyonso, compagnie yango CAA. Papesi biso avion Sika, avion motuya. 45 tonnes, en tout cas avec tonnage, en tout cas côté de tous là. Avion pour les choses à mis balé na Congo, en tout cas tola li pongia ba bébé. Vous allez kosinga na ba kondia CA pour la boye ba pesi et des peuples congolais. Mais aider nyo sauter, baba ki sabilo ko boye za ta misato. Pour 45 tonnes au soke zali misato na kati ya République démocratique du Congo na bandi ko za laisser mon makasi. En tout cas toujours féliciter bango na o basali baba ki sa musuba sukela awate baba ki sa bilo betoza na mi balé misato pour faciliter peuple congolais ata mutazana bitabe amona ndenga kotinda. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.